Nazalaka na esengo ya ko présenter bino FM mag ya mikolo nyonso pona basango na bozindo pe na bokuse Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, bambo te bisika nyonso bozwami pe boyei malamu. Botika to fungola basango la biso mokolo pona koyebisa na bino continuité opération coup de poing o ezalaki lancé depuis kala na gouverneur ya ville ya Kinshasa Jatini Ngobilambaka ezali kokoba ndenge nini. Et bandaki depuis mois de janvier dernier que gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jatini Ngobilambaka pe vice-gouverneur na ye Gérard Jekoko Mulumba bazwaki esika pona ko lancer sur terrain ba supervision et opération dénommée coup de poing. Alors que certains bakanisaki que eza juste pona koya ya pape na RDC, opération ezali ko se poursuivre avec succès na yango ndenge tozali kaka komona. Kasi plusieurs communes, notamment ba quartier, bazalaki déjà visité na opération Oyo, notamment Rond-Point-Ngaba, Avenue Libération X24, Lemba, Kauka, pe Kotanga kaka ba commune eye. Ba famille misusu bamonaki bandako na bango kozala détruite parce que ba normes urbanistiques ezalaki respecté te. Demande na bango epai ya mokonzi ya ville ya Kinshasa ezalaki kolukela bango solution na tina te batika la sans logement te. Kondimela gouverneur ya Ngomba Mokonzi Kinshasa opération o ezali kokota na cadre ya Kinbopeto pona ko permettre ya ko rendre plus propre capitale kinoise pe ko faire respecter ba normes urbanistiques. Et Sengito rappelé kaka na chapitre ya opération coup de poing que lors ya lancement na yango ba marché pirate ebele ezalaki détruite pe eza délocalisé. Kasi na baimboka pe na bakinoa nyoso esengeli kosimba ke loi ezalaka dur mais kasi kotika la kaka mobeko. Pona tina yango tozali na lotomo pe devoir ya koluka kokomisa kin plus belle ndenge kaka ezalaki kobengama kin la belle. Kaka na chapitre opération coup de poing esengeli koyeba que kuna na direction entre Kimbuta na commune ya Njili bato bango moko ba préféré ba mibukela ba immeuble pe bandako na bango avant gouvernorat ville ya Kinshasa aya ko bengana pe ko bukela bango yango ba détail na élément ya Ariette Futila. Nil n'est au-dessus de la loi ndenge balobaka kolandisa mana mitindo oyo gouverneur de la ville Jatini Ngobilambaka apesaki elongo na vice na Jekoko Mulumba na oyo etali démolition ya ba construction anarchique oyo ezwami na bakwe mingi a na ville province ya Kinshasa lokola ba terrasse oyo etandama tout près ya makadam. Tomonaki ndenge babukaki ba bar mingi ezala oyo esala kombo na ba commune lokola Lemba, Selemba, Obumbu, Kalamu, ndenge balobaka l'homme prudent voit le mal de loin, yango etindi bateki ya couloir Kimbuta na quartier 1 na commune ya Njili, bayebela déjà na kolongola biloko na bango avant que l'état aya kobuka. Bazangaki malobate boyoka communication. Oui, tous a touché. Tous a vraiment touché nango. Eza bien mais tous a vraiment touché nango. Il faut battre la conjoncture en boka ndenge kende. Ba kozwa bango décision. Mais décision faut battre la paramètre nyonso ndenge mboka ezaleli. Lelo ce singa faut ko réduire effectif. Bato usko biso to kolongolana. Ba kuma ba chômeur na ba palais. Ye gouverneur de la ville avant la décision faut battre la biso vivaka na biloko. Donc tous na bana tous na ba famille bataille la biso ka pona biloko to sala kao. Na ebité ko bongisa kishasa ngo eza na kobuka obela kotonga. Mais il faut aller une chose, tant que vous bouka, mais au prévoir nini, parce que plus bateau belé comme victime, il y a mambo belé, il y a chômage, il y a passi, il y a nyonso. Et puis plus loin encore, au moment que l'État y est moko, ceux qui azala ba mesure, à prévoir ba mesure, il y a une protection pour la population, et ça y est moko de mutazo renforcé. Obazo benga ba shege ba kuluna mambo belé ana.
Bakonzi bino moko boyoki ndenge population aleli poto ya chômage emati lisusu makasi. Décision eza nango mabete kasi solution nini bozwi po mabota mingi ezobika kaka na misala oyo. Vie sociale ya Congolais kutu esi eyebana nango ezalaka kaka ya pasi na pasi kasi na makambu oyo ye lisusu toyebi te soki bato bakosuka wapi. Numéro 1 ya ba warrior Jean-Michel Sama Lukonde Premier ministre azali satisfait pour na rendement pe bilan ya gouvernement na ye yango alobelaki mokolo ya le 14 février na réunion o esangisaki na ba ministre na ye tolanda. Premier ministre Moto Molo Yaba Warrior Jean-Michel Sama Lukonde a présidé qui mardi 14 février 2023 na palais du peuple cérémonie marquant y a entré en vigueur y a loi numéro 22/033 où ezali ko porter sur la protection et promotion à ba droit y a ba peuples autochtones au tobengaka ba pygmée na République démocratique du Congo. Devant quelques membres y a gouvernement peu plusieurs autres personnalités bazalaki invitées. Premier ministre alobaki na kati ya maloba na ye yamboko saluer nanu ba action et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o azali ko aménager aucun effort pour na ko matérialiser long processus oye umeli makasi pendant plus de 30 ans pour na ko aboutir na présentation à loi oyo. Na maloba na ye abakisaki que ezali grand jour oyo bazali ko célébrer entrée en vigueur ya loi portant protection pe promotion ya ba droit ya ba peuples autochtones ba pygmées. Protection pe promotion ya ba droit ya ba peuples autochtones ba pygmées. O ezali ko salaki litambe moko e ba kozala franchi pour na ko pousse développement na kati ya République démocratique du Congo o lutte na yango banda depuis 1989. Journée à Saint-Valentin, le 14 février, ezali commémoration ya journée à ba amoureux. Est-ce que ezalaka réellement journée à ba amoureux? Tope bengango journée païenne, tope journée chrétienne. Ba détail, to réponse na élément oyo rédaction à bino abongisi libino. Mais pourquoi ces jours ils a tout particulièrement de même ndenge kaka koki kokanisa ba benga kayango la fête toute journée des amoureux à grand renfort ya ba fleur ba invitation na restaurant ba déclaration d'amour to ba petit cadeau sexy et sengi koyeba ke opinion congolais concernant fête oyo ya Saint-Valentin et zananu ambigu c'est-à-dire yebani nanoté soki ezalaka to et célébraka nini. Alors que eza peut-être parce que ba origine nango eza flou, tope parce que ba oyo ba viva époque ancienne ba beta lisolo à Saint-Valentin bien te. Po na basusu ezali en effet origine ya Saint-Valentin ezali ko remonter lokola kaka fête moko païenne. C'est comme si ba interpréter Saint-Valentin na ndenge na bango. Loko atoza le 14 février. Journée à Saint-Valentin, jeune fille, et pas mobali nae, mobali pe, aye kota la mwasi nae, ba komi sango bongo, oza la mariée ou pas, donc bozo tala na, eza jour moko, y a des filles même à kobi mape, ake kota la mobali a bala nae, yete a lali pe kuna babilo mo ya bongo. Alors que histoire nango ezali ko remonter na Rome antique na époque oyo bazalaki ko fêter Lupercal entre le 13 et le 15 février il y a chaque année fête oyo ezali bien moins romantique que biso ndenge kaka lelo tokoma kokanisa ke Saint-Valentin il faut commémorer fololo tope kolata noir bakisela yango moi rouge po esala kaka genre. Kasi Saint-Valentin ezali fête païenne ou chrétienne wana et tikali na mito ya ba congolais bayeba na ko répondre. Bon pour na ba chrétien eza penza bien te mais ceux qui muto a sepeli na ka ke ya kende ko fête ya Saint-Valentin akokyo kende na ye ko sepela. Eza te kaka ceux qui oza chrétien soit que oza pasteur soit que oza pasteur te nde kokyo sepela no fête ya Saint-Valentin te non. Et c'est égalité de voir fête ya Saint-Valentin to journée à 14 février et pas ya martyr et église catholique oyo kombo na ezalaki Valentinus alors que natango wana
empereur romain Claudius II azalaki ko interdire ba mariage pour na ko encourager ba soldats na tina ya kokende bitumba. Prêtre oyo amindimaki en effet ko continuer sous cap, c'est-à-dire na ko batama ko faire pe ko célébrer ba mariage ya babalani to bato balongani. Lokola kaka ba amoureux engagement oyo ye azwaki ezalaki lokola emprisonnement pona tina ya kondima kolinganisa bato na tango mokili ezali koboya kasi ya lobi o nzambe asangisi moto te akoki kokabola pona tina na yango nde azalaki exécuté un 14 février arondaki molimo na epai ya kolo nzambe babomaki pona tina na yango na sima ke pape ayeba na ko abolir fête ya Lupercal pe a nommé Saint Valentin saint patron ya ba amoureux ndeti kaka ezalaka saint patron des écoliers ndenge moko pe Valentinus azalaki mokolo wana canonisé le saint patron des amoureux. Histoire eza koyeba ke fête oyo ezali ko remonter dans le temps depuis Rome antique o ezali ko dédier ba festivité pe ba mémoire na yango na ndenge ya kosakana te pona ko se souvenir na prêtre Valentinus o azalaki depuis lors canonisé le saint patron des amoureux. Route université na commune ya Kalamu pe na ngam mosusu commune ya Limete ezali na état de délabrement très avancé au kozwa idete ba usagers nzela wana ba beleli pe ba sengi ba kondi ba sala eloko ba détail na commentaire pe reportage ya Chris Mukuna. Tozwami na balabala université na croisement na yango ya Vini Kapela. Bota la binomoko maziba o bozali komona e utinde na mabulu o ezalaki na kati ya nzela oyo lelo ekomi bongo ko empêcher ba mituka o esalaka balabala o kotambola malamu na yango esalaki ba usager nango pasi pe balobaki boye na micro ya Mag FM. L'état na biso to pingite to critiquer te mais ana suivi te parce que nzela ba bandi kuna na bongolo et comme il a bakati awa bakay continuer mpanzi mususu sans oublier que awa musana ici de bakata eponani po balingai mabulu ya minene après bakene kosenga su mbongo na gouvernement bimisi su mbongo po aya ko bandela su musala oh c'est pas ça to vivre bien te bon awa to vivre na pas parce que embouteillage et salamana awa makasi pour maman boulot au vedaki à salaki donc à boire zelo na ye mais banda ba boire zelo na bakenda nande bambule yo ya na bambula nde yo ya nde monique nde to vivre bo banzela wa ucho bongisango il y a même pas une année babongisa place tout nzela zo continuer ko beba boy balekaka to balekaka wate balekaka mais oleke babutala tanzela no ba député ba mabo zela kana 2023 wa po banda koya ko tshela so ba par 4 ba nini ba banderole ke no to ko to voter bango mais tant nzela zo beba mutu mo time sa volonté ke no koya bongisa te yango to sengi na bakonzi o baza likolo o baza quand même na volonté ba ya hotel la nzela ya kapela o Toko senga na bakonzi ya mboka en tout cas soki misala ya bobongisi nzela ebandi basala ka suivi na yango po eko matina suka po kotala modèle babandaki ko sala nzela ya université pe ya kapela ko suka na nzela boye esali kitoko te. Orevaka Koyemba na voix Michael Jackson peut succès à James Brown référence les asemoko na studio Liloba. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitare ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelou po
awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa. Prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Et yebani la seule école supérieure pour la formation na yo na domaine ya informatique pe commerce nini SMICOM ezawana Kimambango pour na ba inscription na yo. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce ya SMICOM école des métiers de l'informatique et des commerces eye kopangusa baparents mai ya misu. Awa okomitungisa te po mwana akotanga lolenge elongobani grâce ya baprofesseur ya Malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko kote bapoint sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi muntu ya mwana esala po amerite diplôme oyo kolita awa. Na oyo etali ba faculté SMICOM ebongisi ba faculté lokola programmation, comptabilité, télécommunication pe ba option misusu. Basal ezali bien équipé pe bien aéré kote munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia. Welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na SMICOM. Otuni ngai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta SMICOM wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na ba numéro oyo 089 52 42 819. Bawenze na ville province ya Kinshasa ezali na état ya mabe okozwa edete ba détail na élément oyo ebongiseli bino rédaction na bino. Bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malunga te oyo ekoma kopesa pasi mingi na bateki po batekaka na ba condition ya mabe. Soki otamboli na bawenze nyonso oko constate salite ba fulu ba mai ba mesa ya malunga te oyo ko permettre bateki batanda biloko po bateka lolenge esengeli. Nzokande bafutaka ba taxe na bango chaque jour oyo bambongo wana ebongi esala misala ya ko entretenir bawenze kasi bateki bamitunaka mingi soki bambongo yango ekendaka wapi po mbongo epesamaka chaque jour kasi wenze ezali kotikala kaka na eta ya malamu te pe ezali kobeba de plus en plus. Na koteka boy totala papa bongisi nzela fala bongisi la biso wenzi apa ba chef a wenzi nde basokipa na biso bo autorité pe to mona te na pe to mona na biso wenzi otande ndengeza bien kutu te ebukana eloko moko te kuna kati kuna eza kuna eloko.
En tout cas, administrateur ya bawenze nyonso ya ville province ya Kinshasa musala nini bozali kosala po population bazali kolela modèle bazali kotekela ezali kitoko te mbongo ezali kokota na caisse chaque jour kasi mbongo yango olie na tour nango esala musala ya kobongisa bawenze kasi ezali kokende wapi po bawenze ezali kaka kokufa pe beba population bazali koteka biloko na ndenge elongo banite oyo ezali kitoko te biloko il faut etekamaka na esika moko ya propre pour la santé n'a pas de prix bo trouver solution bawenze ebonga boye kitoko te pona soin ya bokono na yo pepo na ozwa lobiko ya solo ndeko mwasi ndeko mobali kimambangu na centre hospitalier Kafeke. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale, tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko detecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko detecter ba maladi nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période otoza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion oza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Ba avenue ebele na ville province ya Kinshasa la capitale ezalaka lisusu na ba numérotation ya ba mapango te wana constat magazine na bino esali tolanda. Mag FM ekitaki na ba différentes avenue ya ville province ya Kinshasa pona kosala constat soki ba plaque ya ba adresse ezalaka kaka na ba avenue Jokande na ba avenue mususu constat oyo tosali ba plaque d'adresse ezalaka nango lisusu ya malunga te okomona na avenue moko mususu lopangu moko nde ezali na plaque kasi ba mapangu oyo etikali ba plaque d'adresse ezali te oyo epesaka pasi na mupaya soki aye koluka mutu azoye
koyeba te akokotela na lopangu nini to numéro 10 to 20 ezalaka wapi. Soki pe akutani na bato ya mitema mabe bakokosa ye kende mupanzi okuna uswati continue tout droit nde okomona yango, alors que esika azali koluka eza na kaka pembeni. Nyonso wana faute ya manque ya plaque d'adresse. Na yango wana toko interpeller ba bourgmestre na ba chef du quartier oyo ezali musala ya kobetela yango penza sete koluka ba venu nyonso ezala identifié po soki likama esalami boyeba ndenge nini ya kodetecte yango po soki plaque d'adresse eza bokozala na facilité ya kokita na terrain au lieu bobanda koluka tope mutu soki aye koluka mutu tope mupaya azala na facilité ya kokoma esika azali. Boye ezali soni makasi pe pasi kotala que na ville province ya Kinshasa une grande partie ya baveni ba plaque d'adresse ezalaka te o ezali soni. Bourgmestre fongola misu, chef du quartier fongola misu, chef ya avenue pe fongola misu. Oyo ezali dossier à suivre. Et si yebana pona kozwa soin ya poto na ville province ya Kinshasa kasi Natalo Moke mwana mboka kobuka na te Kimambango na centre hospitalier Dominique Lecoeur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko detecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala detecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuninga i centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki awande tosukisi magazine ya biso o wapi nazalaki na esengo ko présenter yango pona bino botikala boboto pe bondeko ekoba mabota bino kasi tokokabana bongo te soki topesi grand merci te na grande équipe rédactionnelle pe technique o ekambaki biso na régie tokambamaki na Danda Cruz pe Gelor Mouya caméra ezalaki bongo Francis Petaye kakanda azalaki na réalisation la grande équipe rédactionnelle pe technique topesi bino
bino mbote mingi ne kaka lobaka yemoko les géniteurs, le promoteur pe concepteur maître Billy Maloua Cléophas que nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre na boyne ngai pe na pesi ba o ya ngai mbote depuis Brésil Raphaël Mbangu Mwanza papa na Rafaela mobali ya Paola mobobo na pesio mbote et sika wapi tokoki ko bosana te l'intelligence s'est faite chère l'architecte par excellence le monsieur le peintre fait chimiste par excellence Doris Meti pour na masolo à réflexion bâtiment architecture intérieure PO nyonso etali rénovation ba bâtiment la bino na grandeur nango pour confier yango Doris Meti eza kaka simple il suffit de contacter FM Mag na bonde ngai na bino to kutani na mikolo mozali koya boboto ekoba o mabota na bino